ndenge tata akolisinga tena vyoyo yakwenda kulia kali yakana ndako ya bana nazosala mwa kadi force majeure epuis ele nakulobela ye nakeka kulia ndenge wana te nakulobela ye nake kulobela ye tata na wazofandi na njala yo fandi na yo manque de gérance papa popo osisi mbongo nyonso siko eloko nini videle wa aza na kama moko azalaka na kola ngilingili wa ye mutu asidisaka ye mbongo soki alobi lelo kuti na kulata ya italie ake kusomba lelo ya belgique ake kusomba bakuma france ake kusomba asokaka ye mbongo na ndenge moko zoba mobali peno mechefi ya ngai soki moto azwaka 1 million apesi mwasi ne 15 000 mpo akende sala provision aza na projet ya kobelisa mwasi ne liboma to nini po mwasi avidelo etana mondelaki na wenze kala to koyoka mema telema so omoni osepela nete ngai amoni ekala mwasi akoli likolo banzala tala 1 million papa soki yo mpo ozwaka no 1 million oyaka kolakisa ngai 500 mokolo nde na comprendre mitunila pli ya seke mitunila corbillard epuis kotuna corbillard se to basile bi mikolo tuna ya moins cher po eloko na osala yo ocomprendre nayibi zelemolko aisubilanga mai sokola na wana na pase maleme mai na bonjour maman, papa, bonjour. À vous autres. Occupe-toi de ton mari, maman. Ce qu'on occupe mon bail, non, on a occupé les yeux. Gana kibé, j'aime le petit. Mon masque. Maman, viens. Y'en a combien de fois? Combien de fois? C'est ça la gérance. Intellectuel, classe comptable, yo, autant c'est n'a pas aussi. Ouais, tu vois, yo, les Maman, maman, c'est la mode. Bon appétit. Bon bien appétit. Kangam bani buyiko maninga ko yawa te omata sa meminga iti ngana kola buyite oya ko longa esa ko boto di ngai deja musina muno fanda nini fala kutika ngai ngasuki mutema na ngezo peta mara misatu neseka na zoke seka na kukuta surprise ya mara papa ko sinkate papa ya nisi soso di boso na dia na fi yango soso di boso et puis soso zo mona poids 13 papa on dirait ozo sera ko fiera poids 18 papa c'est bon toke Maria Elena ngai maman na yo ndenge na zaboye je me suis sortie de la maison parce que j'étais affamée avec ton père. Tu as couru à biloko, tu nous as servi, alors mon bal, nous a la kisibiso qui a kabakate. Moussuni moko ya mwana, ou a ticket biso, ticket lié, n'a foufalia. Mais n'oubliez pas, qui est la source de la poire, de G. Non, maman, ya yo anat. Ozana mat, yo de mamat, nenga nazaki maman na yo. Mobali na yo, ma déguisé de manger. Yo ngako kola. Soki nga na lesaka yo biete. Soki nga na pesaka yo biloko kolia te. Ndazwaka yo ozako seko. Mais je te salue. Mais fils ça pas problème. La vie appartient à moi. Kobanga te. Ozo yo kanga. Na yebisi yo. La vie tikanga. Kusima. Na longoli ba soupe biloko mobali na yo. OK?
La vie a nié. N'oubliez pas, il y a pas d'autre que le mobile. N'oubliez pas que tu as une mère. Une mère qui t'a fondé dans le monde. Tu ne peux pas nous négliger à cause de manger. Moi, j'étais nourrie à manger. J'étais une femme férieuse. Mais tu n'as pas d'autre. Tu me feras plus dans ta maison. On appelle ma fille, moi, ça n'a pas réclamé ma voix, je n'ai pas ce que dans moi. Non, prochain voyage, je ça faut que tu vois combien de fois? Qui est le cas? La baptise, il y a un tien. Ta mbalo, non, moi, ça défaut, ça t'a brasé pas mal à comater. Mais tel va chénger nos os à la prochaine fois, on va chasser ma une fois, je ne manque bon, pas mon nom, mais mangat. Tout qui est donné, tout cas. Moi, je ne me demande pas si on dit que c'est une qui sont bon, l'ambulance comment? C'est là qu'il est beau, dans Zombo. Il y a deux ongles sur le check-in. Pour nous laisser sauter. Sauter. Na kuka nous ta sauce na tout. Poto kuna ba sauce quand on a besoin d'équilibre. Ola quoi on bien c'est mou. C'est mou c'est mieux. Non, là ta stressé sur voix. Tu vois poto comme on le simanda ko. Vous ata na stress te mbali. On a besoin de mou le cinéma. Sauce na fandi atoliani. Est-ce poto na gosani? Hein? Ka pona bonheur na biso. Yo na poto de kasa vubu. Oui ko na ta bagage. Bagage ni na ken. Tant ya ka ba 30 kg 40 kg. Non, j'ai acheté un passeport. On est bilamba nyo so na nga bilamba ya yo et puis moi mke ya bobo donc c'est nga na usani. Bobo tika kwa tete, tika za na bobo. Non. Il a mal à nos temps ça va. Chérie. Je traîne pas donc juste une heure j'arrive. Yé bobo maza. Bobo. Non là ma 12 heures de journée. Bobo. En tout cas, la veille, moi, mais tellement zappé pressé, on allait un peu bref. Quand faire divorce, donc, n'habiter, ce qui est possible vraiment, tant que quand faire un aïe. Allô, maman Léwa. Maman Léwa, ici là. Moi, je suis avant dans le pont. Puis on a un niéco, on a des téléphone. Alors, c'est votre PC dans téléphone. PC téléphone. Allô, maman. Eh, ngai, maman Boni. Quand tu sors, maman, le là, c'est une zombo. Habina qui les bois, hein? Mbisi ngoma nate. Maman, il y a un peu mon colo, na nina bana ko devrait muke netika bami mususu. Ce que c'est possible que l'on a moins fond peut permettre à ngai donc nous allons lo mususu na dépendre na yo lo mususu za no tout le temps à te oza tout le temps en voyage. Mususu moi vraiment na lo ba mezate donc za mukolo tant que grand frère donc. Ça m'a la pitié donc. OK, je comprends maintenant que ici la Zane a raison parce que quand tu me demandes d'être indépendant, c'est-à-dire classe olinga on a aussi ça en classe T. Bon biso bungi bongo. Oh. Babi fleuve ma etondi on va mis. On va sanding. Comment nous sommes indépendants? Il faut que aussi dans la classe aussi la classe. Après c'est là comme ça autant la nini nous on a qu'on lance on va faire mani. Donc ce qui m'a comme si la zone c'est que nous lingi ba boum lingi ba vivre lingi ça n'importe quoi. Donc classe nous avons que c'est arrêté. Si nous sommes indépendants maintenant parce que on ça va vivre lingi. Ah bon? Ngai. Donc belle cerci là donc maman zo biso vraiment ndé ngwana. Ah écoute. Moi je voyage aujourd'hui, c'est pas encore le moment moi tout décider ma monnaie zaté. Pardon, quand frère, tu m'as lobate. Tu n'as aucun voyage. Tu es là, tu as courage, tu as signe, tu as comme indépendant. En tout cas, tu as l'autre. Les gim na wana na mabundu. Ça maman 12h d'abord 11h30 déjà. Tu n'as rien monter côté on est na côté na sac wana. Bon Minerval ba datine la route. Non, c'est que le côté grand frère, na koko ça makamo. Oza mukolo comprendre tu na le que na comme indépendant. Na ngimana na na mifute la ngai muko. D'accord, OK. Abi c'est moule, on laisse c'est moule. Ça quand nous ça là. Et puis après on avait à voyager nazo kenika tout à l'heure dans 2-3 heures nazo voyager. Matiki le temps mais ba ke maman so ba biso pas belle série à l'okuta. Oh l'excellent, on te nous l'excellent. Au moins que ça ça Toi, tu me montres le doigt. Toi,
Toi, tu me montres le doigt. Moi. Maman, la gérance. Viens, viens, mets-toi debout. Viens. Toi. Oui, j'ai enlevé. Balé Peter, ça regarde-moi la gérance que moi j'étais enseigné dans cette maison. Pour 2 personnes, 4 bouts la foufou, la chikwana. Non, et ça question au col. Et ça question au col. Maman, écoute, moi je fais des études. De hautes études. Foufou, yopé, si bangaki, basili, sa nyonso. Je suis logique. Ça reste. Un souci n'attend pas si ça. On a dit que ça reste à vérifier. Ce que j'ai sur le bien le coup de main, il faut. Belle sœur, maman, c'est la confiance. Ça, comme on l'a mais il n'y a aucun élément parce que sinon, c'est pas calcul tout. Même à promener à Minerval, même à petit besoin, ce qu'on a comme un pote dans ça, Western Union, s'il a opé ça. Et demain, tu allais me demander encore de l'argent. Maman, tu me dis, écoute, la chikwan, bon, ça va là, bolier. Mais regarde-moi là, chez Moulouana, tu sais combien ça coûte le kilo? Ok. Quand pourquoi pas vous avez direct qui nous avons mon agence car par intermédiaire la belle sœur n'a si là vraiment. Quand faut comprendre était là au niveau dans le bavement. Et là nous là-bas. Hein? Oh dis. OK. Merci grand frère, c'est nous qui nous dit arrête, n'a dit qu'il n'a aucune de l'ombon. Si la paix ça va monter dans tout. C'est quoi ça? Marielle, moi je vais te tuer. Je te dis, je vais te tuer, que c'est toi le tout. Mais je vais prendre des mesures. Des mesures, on a besoin. Faire entrer. Soit en haut, en bas, là, on a papier aluminium, tient dans le congélateur. Yo pe soko liaki $200 te ndeto ki sonyo te ndeto ngaki tout ça arrangement de notre maison la maison sera mieux to ngaki zanga biloko yango tozwa mayele yo ne zwa mayele yo tozwa mayele yo ne mwasi mtabamba ndako atika dikona atika papa soki bapimeli yo soso est-ce que ezana kana soso bato balami soso est-ce que balami ba poile ne ba sa oyo kaka na sola soso elengi ya soso ezalaka na misuni te elengi ya soso ezana lisala yosoka lisala soso na litoyi elengi ezalaka na elengi ya mosu soko osalaki wenza sa $50 te me toyoki soni yo te soni yo towochiko yo soni yo nde oyoki soni ngai lengaki nalia na ngai mpona musuni moko bongo mosuni moko te ya mbongo na yo na ndako na yo osali ya yo arrangement yo mbongo na yo sa $50 osalaki banzungu papa boni okomi lokola ngbanzame tozwa mayele okomi ya ngbanzame kasi bateyi biso te bateya pe bateyi biso te mais tozwa mayele bateyi biso te omoni kuna mwasi aza na liloba koloba mwasi aza koloba te mwasi aza baba yo mpe ezalaka baba Prince Nazar bana ti. Mais bana ba mi kepi en plus on a muso ba no be la folia. Tu fais quoi on va dans la poste à Lyon. On a affecté tes points. On a ma bé prince on ba ma bé ma kai. On a affecté tes points. Parce que qui na bana suko biloko bana ba lié au bandu. Mais là tout c'est une question. Mais c'est une question, on répondre. Eh ma bé na sipé non. C'est bon, ça va laisse tomber. Et pour ça c'est salami. C'est Bouddha Pambesili. Mais non, il faut. Non, il faut y gérer. En tout cas, les lots discussion à nous na bon. Est-ce que ça peut se faire non? T'es le que l'homme discussion pour la les lots. Faut y bander que gérer aux moisi. Gérer son nom, j'ai na boudin. Mais bah non, pas petite chose, tu peux comme avoir besoin de minutes. Pardon bah. Bouddha Pambesili, bosso et salami. Aux moisi. Parce qu'il y a une grande chose tout à fait qu'on gère. On a pas petite chose que doit gérer des bonnes choses. Boudin de hier on gère na boudin. C'est là où mon ndinga na gérer bolimo na na on a des qu'on comprendre. On boye bien ngoti. Oya gérance ya ndako yebite ya yeba ko bomba mo ko za mkende ne ko ko mebe wana yebite. Prince, moninga, ndinga ko mingi. Mais ko c'est la mentalité pour ne plus amitié, hein? Ça ne fait on a mabe. Quelle vérité chérie. Faut changer. Nous prendre l'angeza, faut changer. À des façons aussi comme on a peut parce que bolingeza c'est que na otona bana maman te sina olingote. Ah chérie ko qui pété. Ah prince. Mo te ba locataire na masima ba toma ba.
Chérie, n'a moko. Chérie, nando bosso no ebisote. Chérie, fin du mois Olo bani. Ah ouais. Qu'est-ce que pour un moment d'écouter Prince? Oh bon, il faut foutre ça à tout nanga. Ah, Prince. Donc yo no ozana ko foutre la ndakute. Oh, t'es passé à un moment sur un programme, ils font s'il te plaît. Donc on a eu l'angati, donc tu me fais nous on va foutre ndap. On a un programme, on a ils font. Oh, on ça va désordre. Non, ton web déjà qu'on vivra moi si toi on a fin du mois. Il faut préparer mon loyer. Tu comprends ça va bien là. On a ndena ko vivre dans il faut foutre mon fin du mois. Elle est c'était ah, Katingere. Ya learning things. Ukana di melwango wa. Sena Bamususu batunyo ngalinga nalinga nazana ba sieve na mutu. Bongo sieve ya mwana makababa. Izana kola 75. Kola. 75. Ukuma tete na mutu. Kola 75. Nangidi Kola 75. Kola 75. Kola 75. Mambo ngele. Amozo ebisanga tikango. Naiki apona futa randa kute naiki na pesa. Parce que on va be makasi. On va be o esa ke na ko sika to ko be bana makasi. Yango karate ngo comme si na bana no miki ba commencer nga mbongo. Fatigué distraction. Est-ce que bito to fana mo eza makasi ti. O manga mema sanga. Non mais na mai pour na ba o gérer. Yo to msa échange des arandés. Nzambe na ngana eza gérant na zo bati so ko gérer. Programme wana te. O comment gérer na ba batou. Na zana programme wana te. Ngamo ko mo na to. Mema sanga. O foot moi o foot na na programme te na foot te wana no excuser. Ngaza changer comme nini na changer comme ki na niveau wa chiko tumbate na changer comme ki tika distraction ivanga nga tika distraction wana donc quand ndako zo bo foot ndo ki olala na tika mo oliet ya oliendo e permettre olala kawa moi je sens na on peut être ba face na bien te on ça na prince quelle na chambre nga la te attends quand appelle on olala te mais là on a salon na tika mo salon olala te prince il faut parce que wala ngoma liko mususu olala te oh wala ngoma liko mususu likamususu qu'est-ce que vous allez idée na ngezali tant que wa mobile na nga futa ndako ko nga na olala na programme na yebite lokola o futa te olala pe ate na monga mukela nzoka échange donc c'est aussi na programme temba mukaka prince futa monga ndako te tika distraction moko ya tika distraction mo sona mamba futa ka ndako wana wana kutobona na biso bonda yake na wana préféré kutuko na pas ça ba change de parole zo ba bwengana yo vometo boyana trop c'est trop vometo boyana na tangana ba chaîne. Oh, on a préféré on libérer pour on nous a. Et ça va bien parce que moi c'est gérant c'était. Oui, au moment où on a suivi il y a dépense na mtu no mobi. To boya na poko écoute ko et simba. Na tangana ba chaîne, moi tangana ba chaîne. Et ça va bien? Non, on a moi c'est gérant c'était. Bon, comme n'a pas Gabia. Mama. Boni. Oza malamu mama. Nzambe apambula yo. Mama. Oyina ndako nanga. En tout cas, tufana na biso na libanda. Likamte mo pepe peza. Mama, kana yo kina. Tukana sepeli ko. Kalunga pita. Na sefivi. Le nyosa zomona nzote zokende ka boye. Zen. Mama. Zen for sepeza. Mama, mususu zeni musolingi no ngote me. Mama tusaki 40. Kalunga. Yo. Mama 40. 40. Cheza kaya kuforce. Tozo tukina bisoko na tema mama. Malile. Tofanda mama. Zaidi akumina note. Mama. Kalunga na sepeli penze. Mama, vele kutala ngai. Mama.
mama osali malamu Yo ezana makauza na mapaya ta nazanga nga moko bana nyonso bakende na bango na ngola natikalaka nga moko na tata na bino bana ngola fo basungaka yo batindaka bamibali oyo toza na bango mpenza soki olandika bango okomona mpenza ke ozanoka na mobali ta mosu etikete kaka batiaka lokola na neti ozoteka biloko tia etikete tata na bino vie de loin aza mobali ya malamu kusambila mwaye te penga nayebi aza mobali malamu biso tosambila camarade ya mobali na ngai bitwidi ya malamu biso tozala biso kaka bien eloko moko mbongo mama ezali te ata bondi lokola oye ata mwaye nasumbila yo ta sukadi omela ezali te mbongo mpenza ezali te tata pena ata na classe ozalaka na pasi ozala kokomprendre na yo mpena makambo te nga moto nalalaka na ye naliaka na ye nayeba salaire na ye te ye ayebisa bazwaka kombe bazwaka 25 000 na le 15 wana bapesanga 15 000 francs congolais oyo azwaki bongo le 30 etikali 10 tozwaka nyonso 25 mibali mosusu bamifungula lifelo na ye ava kufa neti oyo ayo azalaka chaque ntongo etani akenda na visite lifelo na ye atali yango akoti ayoki moto wana bimi olukuta boye ata ye moko satan akosilaka boye te atika ndengi wana ko mobali na yo mobali na aza chef ya mobali na ngai mobali na ngai aza subalterne donc inférieur ngai ali atobenga awa nabaki torappele nayebi te ngai nabisaki ye yabi na ngai nabai na yane na koto na ye na belgique ayepana yo mais ye alobi ke non déjà aumi déjà na états-unis moyen ya koto eza te je crois nasoyaki même na corner mosusu bajuif noir juif noir nanga obosana ye parti angola donc corner mosusu bazalaki non nabaki na ye bon wana aza ndeko na yo yabi non y a pas de problème bon soki ngai yabi azali na angola kuna okatia makambo na banane refanda nango bien ye na papi ndala na kafufu donc sac vert ofanda non bon biso makambo toyebi te so boconvaincre ye ya koto parce que états-unis tellement musika nga sepleki aya awa na europe parce que amona europe bona na schengen donc facile moko okende bruxelles belgique pardon allemagne france tout et puis aza déjà moto ça faisait 4 ans déjà tengi kuna c'est déjà bon mais moso comprendre ali te bo alingi na ye te bo ngai nazonga na ngai bon nayebi te nga na préféraki comme ça toyebisa colonel mosoba po ye tellement yokaka ye tamuso ondimela ye olonga kuna mobali na yo aza subalterne oyo eza biletin de paye ya mobali na ngai tala mbongo bafutaka ozomona 500 $ biletin de paye ya mobali na yo chaque suka sanda oyo ayo bafutaka ye 1 million de francs congolais 1 million de francs 1 million de francs congolais soki baliongo na dollar eza lokola ba 1100 dollar to 1200 mais tata nzambe kamata motema na ngai azwa yo te masala ndenge nini azwa yo ebele mbongo ataka ngo wapi kopanike te sino na kotika na ngai nayeli yo nyonso ngai nalinga su nazoloba naza na bapreuve tangible apana nakabonisi mpe nalia kitoko mais awa ok bon toza mpe na kabira nayebi te soki to bofroger baza na problème te bofroger asali tour ye abengaki yo ça c'est pas mon problème soki azofa na bruxelles suisse ezali non t'oblige o te yo resume na soko ye awa te mobali na yo mbongo wana nyonso ebele azwaka oyo ayaka kopesa 15 000 ozoniokwama na bawenzi azwa makango moko boye na ngiringiri aveni kola numero 75 mobali na ngai epuis bazeni fio bazoliaka bambonga mibali na biso fio wana aza ye moko te aza liso na bana oyo mobali no azwaka atangisa bango lisusu azosalela bango bapasseport atinda bango na poto kizaiko bongina suki tikala nikolela sino te liboso ya mbanda okende olela tokenakende kotika nakende olakisa yo kanga liputa deja mwana ngo aza mwana moke azala mwana mokasi na mokolo mwasi ya liboso moto azalaka makasi nakokenda na nzambe pesanga makasi yokenda liboso na eglise oke kolela ondobunda na nsima oke osenga bolimbisi
Mbongo, 1 million, combien de mois? Mama mbongo mwana nangaye dindeka ngadangola tudia omwana kakandamba mbongo apesi nga 50 ile mususu yatekelika na 50 ngabi kende wana ndambo opesa nga ndambo angayi mobile ngokosi nga ata kanzambi okosi nga kana nukolela bwetoke yo kendo bunda pe mobile no kendo kuta ekuna nde sika basukile ke makona sitwa na ashi na lelo kubunda na bango na mwana muke na kokentina mwana muke wanatanga lingaki mobile na yazongisa ki mobile na aji na ye yo petango zokoma bino bambanda bozonga ni aji moko na kokendete mukutanga makamu donc zokufila ka libala nano mona te mukola bwa kufina sida tini matokende na kubunda pe toke uza mukati munina mbila obanga ngo siko tango zobanga nde mwana ozobanga poza na torto za na raison si c'est comme ça na songi sona boye na kotsoba na sombilo mulani masanga comme ça soko meli ozo mo trouble wana ukeno bunda kende kuno kino kokota bako ya kobenga nanga pamba na dibala bakozungisa nga na mbuka pardon vomena zango na mboka ke mobali akosaka ngai okozonga pe na mboka te soko abengani na libala tozuyo totola ndako abidibidi kende kuno mafu na kukenda kende lata ki mwasi ata so babeto pona mobali na ye oyoki babeti ngai pona mobali na ngai Champagne. C'est que tu as nous ici baby ba chaîne sur la bien. Mon pour le bébé nous devait sur la chaîne. Le bien a collé là wana. Il me doit ranger en haut. Si ça nakende mbandaka uki usani gouverneur ndi abengisa nga kuna pona bokulaka akufa kina komanda na munoko donc yaya akufa ki somi ya bamongo kama bele lisa kufana komanda na munoko batwa te ya unazo kende bana mbandaka penza kosenga bango limbeshi mais avoue kende faut oli kauti kilanga nga olabi on parle nga mais très amusant mais chérie il faut nous faire kindarati olabi faut faire kindarati Hey, stop! Hey! Maman! Pourquoi est-ce que tu veux le champagne? Dé! Maman, quoi, biloko, on dit à ton mito comme à traumatiser la katana. Oh, chérie. Et tout ça, puis la prison m'a calé. Moi, je parle, toi, tu parles. Mais yo, Ouzan! Nini uzosala? Uzosala nini yawa? Uzosala nini yawa? Akaluga zalila rezo papa. Tata mubimba boyo. Sonyo yo kate. Mwana yo mke. Yo. Tita mwana. Tita mwana. Tita. Yo. Tita. Ojibi mboga badu. Ojibi. Sira ko ko. Kusana kati yoke. Omule kangaye. Omule kati tata yo. Nini? Nini? Asana mbali na hiyo. Oh! Mama na uyiba kena planta ka. Papa yo kangai. Tato yo komona yebo bagi bo mimba. Na ye. Oh mubadi na ngata. Akoma kokota dibara mali yo awa. Yo sonu yibi. Pourquoi tu as dit mon son mon Eh. C'est papa. À toi deux morceaux. Depuis quand toi tu mets deux morceaux pour ma vie? Depuis quand? Mais je viendrai un jour tout ici dans la maison partie puisque tu gères mal. Comme ça. Ah, donc elle est là. Elle va manger 2 fois ma fille. Papa, c'est mon ami. Ton ami, elle mange ici. Chez elle, elle va aller manger encore 2 fois. Et toi, tu vas manger une seule fois. Maman, mets-toi debout. Debout. Papa, c'est mon ami. Champagne. Et quand moi je parle, j'aime pas que tu la fermes.
obili vie tant que je frère bambo baza kokosa ngai mobali na ngai nani gulu dimba non moi c'est dans papa na ngai c'est très bien ça c'est ton bébé na yo bébé to bébé no déjà mama na ngai merci calme Yvonne si ko biloko sala yango moyibi mwana moi busoba na yo batel bana batondi ya bakosa busoba mama na ngai moyibi vieux ya mukolo mama yo lié moi yaka Papa, s'il vous plaît. Allez, sortez. Hey, ya. Maman. Donc, sors bien Kinda. Bien, ouvre ta bouche. Ta bouche. Papa, quoi? Dis-moi, comment? Allez, garde-toi. On se s'en va, chérie. On se s'en va, chérie. Viens. Dis ça, viens. Viens. On m'en a dit. Je suis bien à 300 dans la tête. Ah, tika, ok. Ah, ok. Viens. Il y a du soin bien à 300 dans la tika. Viens. On s'en va, bêtise, pas moi, c'est mon sang. chaque fois que oh je dis la salle ici quand il y a la minute on comme là il dit ça on a fait une université on a dit Missouli balé moi on a pas dit à un camarade d'ailleurs j'ai à Tomboki maintenant là on va boire papa j'ai raffiné moi là na ma bisapi mais non encore tu sais bisapi la mingo moi bisapi soulier bisapi aye moko bisapi esi ya encore tu sais na kata munonga mona na fumoi mona munonga ta j'explique toi si tu savais comment moi je souffre les gars il y a besoin de faire souffrir du son à kata toi tu m'incites de la oh chérie c'est de l'argent ça c'est une écoute mon cher frère misato mwana wana supu nyonso ekende kotaki ail muscade tomate huile oignon écoutez dans soupe elle va manger 2 fois cette fille et puis moi je suis ngane victime tu es mal agi. Tu es mal agi. On m'a montré un catalyse. Eh Yvonne, on m'a dit ça parce que n'a pas chéri noté. Chéri no ya mkolo ya papa mobimba. Vous avez gina, vous avez courage, on a tiré likuta. Là on est pas expliquer nga. On m'a dit baton ya libanda. Sonyo yoki. Donc moi si ya ndumba pinga. Alors c'est que vieux Afrique ko bana biwana. Parce que yo ça là. Te yé ka fida wanda ku. Tu bana papa bana yo. Hein? Papa bana mtafuta wanda ku. Ah bon. Yvonne.
niveau ya bêtise osali na quartier omoni niveau ya bêtise osali mbongo na ngai ya pasi ya motoki na lukaka po bano balia osasanga je osasanga je voilà yango makambo nange esimbaka te or ivone obimaka na papa mokabolaka nga apesaki zengi na yo osengaka nga presi futelanga mbonga ndako omoni nyonso loba na vi na yo na reti yango bosalanga omoni oza boye bosalanga na vi na yo mais on te pousse à terre. Pousse à côté des banques. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous avez le temps. Toi, viens. Tu vois, on me laisse moi, à mon avis. Tu vois comment je suis victime dans ma propre maison. Mon propre argent, les gens viennent me troubler. Je ne sais même plus gérer mon argent. Voisin, à mon avis, tu as des modèles. Il faut toi aussi, voilà, je comprends pourquoi ta femme t'amène toujours dans des restaurants. Voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est gaspiller de l'argent. C'est gaspiller de l'argent. Regarde-moi, la femme qui mangeait. Elle pouvait bien manger, c'est pas j'y ai. Elle est là-bas dehors. Moi, c'est que les gars, quoi, papa. Ça, c'est ma casse. Je me suis dit fait ça. Hein? Donnez ça au chien. Si vous avez dit, voisin. L'enfant bon. De toutes les façons. Bon, moi, oui, Musoni. Yo, vous êtes capable de côté moi misa pour misa ya salle. De père misa non, bon, la femme peut encore continuer à manger mais voisin mais la femme c'est on a d'ailleurs. Si on n'a que na famille ba ko kolobani akangi biloko ke ipona. C'est la honte, voisin. Je suis en train de gérer. Non, mais quitter ça. Landa moi sinayo, on a pu changer comportement. Moi au moins gérer ces histoires là. Camarade ya mwana akende ko pesa sangonini na ipana ba. Si tu pas gérer, on t'a géré nzungu eza madame. Tu donnes au chien. Non, voisin. Mettez-vous. Chaval, non, mettez-vous. Non, voisin. Juste un petit conseil. Tu enlèves la sauce un peu. Mettez-vous. Non, plus que zobi, celui que aussi ici, dessert na biso. Tout que dans la cause crème, glace, na biso. Crème. Ça m'a ici, merci. Reste un peu, j'aurais Papa. Maman, toi, tomber la table. Eh, nga zo samsa mo, ma chérie. Non, voisin. Écoute, Moïse Soni, même la miso ya moi sinanga nazo koka koloba vraiment c'est la honte. Moïse Soni. Les femmes comprennent quand on a retard. Non, bon ça y est. Voisin, moi je te comprends. Gérance, en soi, ils ont un bête. Qu'on gérer, c'est pas mauvais. Voilà. Non, ils ont un bête. Mais façon, yo comme qu'on gérer les, on dirait comme une kindoki à gérance. Tout excès nuit. Non, voisin. Maintenant là, toi, tu vas aller dépenser rien que pour les crêpes. Non, attends. Il faut, hein. Vous gérer Nabino. Oui. Mais les cambotés, les cuisines, ça c'est pour les femmes. Mais c'est de l'argent qui sort. Non, attends. C'est pour les femmes. Tikilango, moi c'est naïf. Mais bon, vous avez bien Nabino que bon on a besoin de provision, bon à provision au pessi moi c'est naïf. Oh, les cuisines, tikela ya ça là. Non, moi ça y est bien naïf. Yo ce qu'on a confiance à moi c'est naïf. C'est pourquoi je me dis qu'il y a bien naïf. Ah, toi, tu as confiance à ta femme. Mais oui. Dans un restaurant crème. Non, tout est budgétisé. Non, et ça budgétisé. Et ça car c'est son de perte. Non, et ça perte tes voisins. Peut-être beau budgétiser katé. Tant que besoin d'un bon on a bien, il faut pas budgétiser en bolobi hein. Oh, ils a pour na boy. Oh, ils a pour na boy. Au sentir que ils en ont perte. Yo ce que zo linga yo au gérer tout. Tant que zo gérer tout, vous on dirait que moi c'est na yo. Incapable de gérer. C'est une femme. Ce que je vois, c'est comme si vous avez raison. Ce qu'on y va, vous savez que si le mois c'est na madame au côté de Misapi, on était que les hommes habitent au Kobebana.
changer comportement. C'est pas Maman, bon. s'il faut vous dire la vérité. Et puis, landa moi sinayo, kende, mikitisa, zoyeze onga, eza soni. Ce qui famille vandi, moi ça ganga ki biloko po anene. Po mobali, afiba ki mwana ya camarade ne misapi. Po agera ka biloko konta misapi na nzungu. Et bébé si maman crédibilité na yo. Mais nasengi bolimbi si. Ah, nasengi bolimbi. Malamu. Na lobby bien. Nasambila. Qui appartient lelo. Nga bilete de paye nanga na kopesa yo. Hein? Malamu ngana sali la kayo chaîne. Malamu ngana sali la kayo chaîne. Nzambe amoni. Kola 75. Et pas okendeke. Kalunga kokobomela ngali kamute. Nzambe yebi. Chaîne ona salaka. Nzambe yebi. Nzambe yebi. Ah, merci. Nzambe sa yebi. Bon, nzambe yebi bolimbi cité. Basengi bolimbi c'est kokite nzita. Nzambe yebi ayebi nyosho. Bon, nzambe yebi teke. Moi c'est bilibili mutasala songi. Chiko bibi kalunga ndoki. Ndulukula sima ndoki bazo pepa moto. Do kalunga kama. Alors. Combien on a acheté? Source, démon. Elle est une sauveur qui mange les gens. Bon, moi, si je suis na kola nengini. Moi, si je kola nengini. Kalunga na moi, si yo. Mais moi, so yungai. Oyo kuminsamu boy point ni kiswagi. Ya etala nzambi na kati na nzambi ngana ibilo kute. Ndenge tuzaba uti kuna. Ba uti paya kama na yuwa. Enkama go ya kola. Ya moyo mabalo kidi ya. Oh, chefi. Oh, Tala. Makambu ya mwasi kukoti. Nya ibite so kwa ngana beta kidi solo kubeta ya ye kukumi sangu. Chef, na beta yangu na ndenga mabete. Te, bili. Zala na yu tranquille, hein. Oyi bazene bezo kuluba. Okushimba tous na musala. Na kulaksa yoke ngana za chef na musala. Tu vas me sentir. Okushimba tous. Tous ani kusimbisa nga chef. Kuribanga tous aninte. Okusentir ngana yebisi yo. Songi mwasi na mbali. Yuka na ibisa yo, yuka te. Oh, yuka na. Kati. Kansa bukabulanga na nzita. Nzita wapi? Yaba 25,000. Fin du mois. Bukabulanga na ye. Pona 1 million. Boni. Donc yango za kuzikisinya ngati melo ya mwasi wana nai. Nzoka. Yo. Komi déjà. Ukoma di fat, yuki? Na nini yango? Tala respect za boumbu te. Oh. Wakambu sabi usalo hivi yango. Asali. Azakulu busaini. Oh, lobanga sini kama ona sali. Yo ujipa ya mwanza fidele uke kukolo mnyanyoso. Kasi ngam na lagise kola 75 opese nga adresse. Ya mono. Azakulu bapaza kubanga te. Oyo lukilingo hivi yango. Na obanga na 10,000 bosa kini mazie. Ona obangi. Oh, boni. Zadi susu kae ya kontu sala. Mukolo yoko sala ona ko zokisa yo bako kamwa. Oko zoka. Lukilaga nga musala soki pusu pe okumona na kumema. Bongo basani balongoli yo musala. Ibia chef nyangai. Meta so balongoli yo musala de compte final ezalite. Elo ni obangi. Na sali yo boutique na kwa bando teka. Zape muzompo.
soki nayibaki nde nabala te zoba yo moto obalaki ngai to tobalanaki ezalaki koro ya bato mibale so nga mpe naboyaka nalingai nabala yo te moto donc yo mpe ndenge ozala noki na kozwama makango yo moyaka bango donc moto azwi makango yo ozokoencourage le mal osepeli na yo mpo na yo babimisa sekre na tala manzwaku donc ozokumisa makango moto azwi makango ozokumisa na ndako na ye memaka 15 000 awo bafutaki 25 000 nzokani bafutaki 1 million mpo na nini alobaka 25 alobaka 25 000 25 000 mpe bapesaka na 15 bapesi 15 000 na 31 bakeo bakisa 10 000 boniko mais usali mabe ndenge basali mabe te nga nakobomba sekretutulanga bisasi te tika na bisasi tika kala okozoka tika kalunga ozana na taille kala erreur tika na bisasi wana taille mo ya erreur tika oregrete tika okozoka oso ezala mibali tokosanzaka na biso siaki mbula mbele okamwaka mbulo na ye yo mosusu mbulo na ye yo mama ye mosusu asanzaka lokwa bagrife ya bilamba tulo na ye na toko yako Nous sommes un. Déjà le point, le temps de j'ai toujours dit que je suis l'homme le plus heureux de la terre. Moi, je suis extraordinaire. Ma chérie, merci. Vanda, totali toli bon au budget à Dubaï na yo au budget le pango na que prendre le pango tout ça dans les coins. Là ça le rôle à messagère que voisin. Surtout ma chérie. Depuis qu'il y a des gens qui merci. Après ça on va pour le pour la compréhensif. Voilà dans moi c'est Dubaï. Là mon bal moi c'était moi mais c'est rapide. Oh double L. Yaza, mobali mwasi. Mwasi mobali te. Mobali mwasi. Yeza mobali ya nani mwasi. Ye kibali. Marie est dans mobali, chia dans mwasi. Pour comportement des enfants. Même pas dans le supermarché. Ah, mais même à vie. Mais dans le cinéma. Quelle gérance? Oui, gérance, on va il est très moqué par nos gérer, par paiement. Paiement, à gérer paiement. Quand on va soigner, à tout niveau, des poulets, il y en a des poulets pour nous en balanga. Papa avait quoi y a bosque. Papa quoi y a été à Bandi, à Poaké, Nanzala. Où il faut gérer ça, papa. Ma caméra c'est la gérance, nanda kuna pas chez moi. Donc on va l'appeler ça, on va l'appeler ça, tiki lamba di papa soso, tika weli. T'en as bien qu'à mon excuse-moi, mimi a balqué. Il y a tout un truc qui gaspille, un bon moyen. On va pas rentrer, tout est budgétisé. Vraiment.
Ça peut dépasser Nini. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ouais, nalobi na tindelaki yo mbongo ya pour un petit frère pour un minerval. Je pensais que mbongo ya minerval wana. Bon nalobi na tiaki 1000 euros, 1000 euros pour un minerval, 1000 euros pour na besoin mike ya ndaku ba petite chose. Na telo 500 euros. Nani 300 euros pour na bato misala wana. 500 euros comme ça, c'est dimanche, to lundi. Di yo koza to tshana no zana tuna na gabiso zana moi quelque chose wana nazoka zela quoi tete aussi ça na c'est na koza moi 200 euros ko isa ga 1000 euros lina fina tina namna nga wana na carte na checker na ça na pesa aussi ça na yi on a besoin parce que c'est la suite yo na carte ah si là bon pour me nazo rappeler nazo coopérer na gabi parce que na 200 pour na 800 euros awa. Comme ça va 200 pour ça 1000 natin de malamoko. Ça va, nous avons rappelé tout à l'heure. Si on a comme dans Western, c'est là un peu mieux, ça a biqué, on a outil de localité. Voisin, je traîne est-ce que vous avez pied c'est rare? Parfois j'ai tout, hein? Ah, mais ça va, toi, on m'a dit. Nous sommes anciens. Est-ce que ça va tes années? Nous avons pas la terre à l'attaquer. Il va me la rara, pas si elle a pas anniversaire à Siad. Oui, il fallait que la fête anniversaire. Non, on a fait l'anniversaire. Non, champion gagne. Champion dans ma toi. Eh, danger, là, fort. Il est papa. Je vais traîner. Moi, je. La sauce est la pinot, la zélie. Voisin. Au lieu de. Où c'est la pinot? Mais non, ils sont yo. Ouais. L'équipe de Cécile qui ou les blocs ya kankan. Quand vous êtes la pinot, besoin de sauter. Non. Vous êtes là. Il faut voyer ba gérer ma cam. Moi tu entends pas perception pe ma vue. Na mon qui a perception ya kolia. Il faut te lier pour nous de la bien. Ce qu'on lit bien, tu on quoi ya. On a énergie. C'est belle madame. Eh bien tu papa lier, faut lire au ton dit bien. Maman, c'est belle. Voisin. D'abord, ça, au collier au combat pour l'année. Ah, mon cher, mais il faut économiser, vous pouvez pas gérer. Nga la ibubani nanga, aningane ba stressé te soit kema ngamna ba faire na ye, ba pelle Afrique aningane nguti. Siko ngana sanyem tabenga ngana tongo, abenga fongo ngane koka, abenga nga plein numéro privé. Siko ngana kozwa numéro ne wa. Tuzela ye mo ya suki atini na sani. Ngaza kamna ngaza mwasi na vile ba principe ya mbana nga ningi zaleli. Omoni tio bino bolio na madame ngana die pe mwanda boyo mususu ne tikali siko po ndo mwanto pesa mwana ni papa lobit voisin au fait gérance en soi eza mabete to boite bat base na gérance il faut que économiser au bozana mais faut que tala quand même gérance ngo et comme siko na ndenge ya goigoite c'est ça aussi et comme na ndenge ya mabete le gars lui batu il faut pas gérer. Mais le gars va pouvoir gérer yo comme ko ezalo ko la poisson moko boza 3 nanda tu me dirais qu'il faut gérer bolenda botika nda mais non on les a ko ma santé à mutu non chez nous on moni ngana moi sinama ko lia tous les cas déjà et ça sous pour na biso ko lia non quand il y a manger ce que si bakisi quand il y en a pas quand il y en a manger jusqu'à sa fin même balobaka yango donc bino boyebolie pe nyonso boesili monsieur de sil oh c'est lelo ya lobi pesa mokolo mususu vous les jeunes vraiment non ce n'est pas question de jeunesse vous croyez que ngana moi sinanga to sala gérance non to sala gérance mais tout à la gelo ni no to gérer et chéri so afisa olia to ki ça en franc pas ka to suki non oui salon oh di salon nini ngaza na tondesse na ndaku tondesse ezali yaka ozo kata yomo OK même ça mbongo so na salon voilà ce que je viens de dire madame ozo aussi c'est mbongo on a beauté na yo na soule corporelle ça soule ya nzoto ya moto kasi
Il faut ce soit dans la gérance. Yo casina salon franc en osa combien pour se faire coiffer. Chez Zabon Kassina, moi mon avis Dali qui tambala pire camarade nae, le gars benga na to pour na ba faire na bango. Même si ako benga na tata. Vous encourager hein. Do yo yaki na ndako lokola espion. Ozo makam na ngai bango. Yo so mona ngana divorce ozu makam so to ko luka Dali di kambala to ko ibisa Dali di kambala. Non c'est que ça Dali te, oyi ba makangu so divorce ce ko luka numéro. Au moins ngo mi bimisi. Donc ndenge zana. Ah! Non, divorce oyo ka ngai. Donc divorce a pimela nga numéro. Yo ko sa sambla, oyebe ce ko zo na divorce. Mais yo ko sa sambla o meka ngai, po tu na nga so na za numéro divorce na sens ni. Nga Dadi so mona nga divorce sima makona so to ke fa pa Dadi to so mama, to beta solo. On ne kari na banga ngate. Te na tuni on ne kari na banga ngate. O so makam na nga ndaku, o ke mimi na bango. Loin de là, ça. Kende ko luka saba makango divorce to ke na ko sola, kende ko. Ça auto comme ça té. C'est juste quand on ngana foot ba frère. On foot ba frère mais yana tuni mo de so na sani. Ba sapoto mtezo lengi sayo. Mais ça belle sœur. Te na tuni yo, ba sapoto mtezo lengi sayo. Yana tuni mo tenga za mbongo. So na sani. Na futaka mine. Te no na ke komi kata na zo mbongo pona ya ko pesa yo. Na regrette. Ça belle sœur na regrette na yo. Divorce alinga même pas yo vanda a. So ko vanda ka na compte na ngoy ba ngote. Ngam na boni mo ba na ngam ndiko nota mo ko vanda ta a. Mais ngana le mo simabe. Mais kasi ndoka bondela ki obondela nga pe. Ba futela minerval. Yana menga na BTC. Ozo trahir ngai. OK pas Dadi il est qui? Dadi fa nani pona biso. Te Dadi fa nani pas biso. Comment silika boete belle sœur na ngai. Na ninga o makase ta ke moi sa grand frère. Mais nozo silika boete ke ngai. Iko maka mususu ah. Kende ko récupérer madame. C'est ça aussi. Dengaza et pas ya ba parents là vraiment c'est comme si vous avez monté mananga. Et puis changer comportement na yo. Au fait makambo eteli kolia c'est la femme qui gère. Zwa mbongo ningo bosala bovandi bosangisa makanzi ningo bozoka mbongo oui bon. Oyo eteli makambo kolia yango pesa mada pesa kaye mbongo ne ya mwa mobimba sala ka provision gérance. Yoko kipaka yango te. Voisin, moi je suis mon pesi madame. Madame a il faut y ceux qui m'ont essayé avant les problèmes naïfs. C'est ce que moi je fais. Moi je donne à mon amour. Ah bon? Biso sera bandengeni. Ngana sala, madame n'a pas sala. Oui. Salaire de biso fin du mois nyonso to sangisi. To tiens à mesa to bandisi ko. Oh, oyo to ko tiens na banque. Elle contrôle le salaire. Oui, elle a mis salaire. Ah. Qu'est-ce qu'il a pété ça? Salaire na yo, voisin. Ça va t'épargner. Biso mi bali to yeba makambo na te. Bosi mbongo botie. Olobi oyo, maman beteli kolia. Tu donnes à la femme. Elle oui. Ah. Bolobi oyo, oyo to tia pour na compte. Oyo, moi qu'est-ce ndaku peut-être cas ya maladie, peut-être secours, tant nous to yebi to sabatu na butu oyo ko so kama ko urgence. Mbongo oyo ko sunga bino, to ba pa ya muzusu ba ya brisque. Bah la raté, moi transport, tu vois. Vous payez les transports pour les visiter. Bien sûr, les visiter. Et puis attends, au bon pour la famille oui, pour la famille à madame. Ah, on a proposé une harmonie dans le couple na bino. Et voilà, c'est pas bon. À tout moment, vous avez toujours un problème. Qu'on soit, ma maman va lire, ma maman va comprendre. Nous sommes là, nous sommes là, moi c'est. Or, bino ne vous a par exemple, biso photo là. Oui, vous avez 10 ans de mariage. Donc, félicitez-moi si vous avez 10 ans, moi je suis là. C'est ça que je voulais dire. Et des gâteaux que nous devons récupérer. Maman, souvent on dit ma papa qui est petit camarade. Voisin, qu'on récupère madame, mais ça problème, mais changer de comportement. Pour ça, on récupère les raisons, il faut changer. Et nous avons toujours problème. Et puis, ma camarade, il faut qu'il y ait. Ok, il faut qu'il y ait. Parce que il faut qu'il y ait. On a peut-être présence dans yo, on dit Noki. Non, non, voisin. Kende makamba bongo kende yomo. Soyez solo là, yebiseke au changer, c'est tout. Vraiment merci pour notre conseil. Balwa na mukabeta ramona. Makolo pe babinaka. Vraiment là je change. Tout ça oui. Hein? Et puis c'est rien voisin. Bon mais moi c'est pas. Il y a pas qu'on a vu madame, il y a monsieur à boire, passez la voisine. À boire. Il y a passez la voisine bien. Il y a un peu voisin, mais là. Oui, allez, monsieur, allô, merci pour nos conseils, vraiment. Oui, allô, c'est là. Bon, on a un magasin pour neuf secondes à jouer qui fait un sombre de bloc. On a habité bloc nous na sombre là. Ma couleur nous. Bah la vie était Nicolas pour la voilà tabac. Quand on a Gucci, la Versace na Dior. Pas ça que mon résident n'a pas. Ah.
Il n'y a pas un parfum? Tu mon abobo? L'argent de poche. Et la monnaie texte, tu as un soutien déjà. Et la monnaie en fait le soutien. Ah là, ils ont su quoi? Oui, pour la classe, là, il y a déjà inquiété. Pour que ça y vienne nous tirer. Na kota na kati comme ça na rappelé sous pour na ba détail sous soir. Hein? OK, na kota na. Vous allez me retourner à la salle manger. Merci. Vous vous rappelez, il était pour l'affaire académique. Qu'est-ce qu'il nous fout à l'affaire académique? Ah, c'est vrai. Tu as insisté, tu as insisté, tu as vu dans le sens qu'elle aime se gober. Ah, mais c'est mon et tant qu'il y a un mois, peut-être vous rappeler, ça va juste rappeler. Ok. So de vous saper si mot ou pèse. Non moi c'est là ku ta tini moté. Ba batamisa bazana funa futa mona atinité. Ba funa. Ko no kare ko ba ni. Nzambe na moi. Non moi c'est ça là yi. Hein? C'est lire. Ozolela nini ici là ebisanga ozolela nini non nani anga akufi mama likolo masina muta kufi tala eza problème na ye tika nanu kolela mais tu expliques moi naza na courage chérie boza Gabi yebisa pe Gabi tokufeli d'accord chérie ok problème te nazotindela mbongo posala mambo matanga wana zala calme ne plaît. Mais si on a couvert le mouvement très cher, à expliquer on a noté. Car code, à banque code d'abord. Bon, nazo sala, na okende Western Union na pour pesanga 2 heures na osala nini? Pesanga 2 heures, pesanga 2 heures. Ocha combien? Na otina na ta 2000 € lelo, comme ça le bino otala na ndenge boko banana ba programme. 2000 €. Euros. Ça va ekoka na okana o débrouiller ka ekoka. Ça va pompe. Merci, chef. C'est 2000 et couvrir. 2000 €. La dollar, c'est d'abord 2500. Allô? Yesa mutabasake, naza momo nozo lobi na ton. Nozo mo lobi na ton no benga bino. No benga ya kuzwa. Limisanga ya puna rita no benga ya zo mo sa. Combien? Il y a toi non bien en $1000. Non bien en 1000. Ok, le bien ton non bien. Ils ont $1000 à sac. Donc on a 500. 500 à Aïcha. 600. Et cocatin. Amikitisa za moto alikoleta mabe na ye papa nalobi ye pe nenga za bwa za moto komikitise za ko bosa lika moto tezake mwana nanga kena libala onyokola ka ngai mama na opona musunya ko oya sala na ndako na ye pa ngai moko présentation absali ngai bongo yele ko nyazu sala ye apesa 150 ni papa 350 opesa ka to kabola ngai 200 yesa 50 ezaka mbongo elena ezaka ya yete po elena za na libala za mwana ngai na singa na lia mbongo libala mwana papa na pesa ni oye na lobaka te soki na ye ele nakaka biloko ele nazonga boyo omoni te ele mali esili papa nafuta nini ya masanga papa zera oyo eza vrai epena bank simba bank tosimba somoya merci papa ele mobali na mikitisi mama yokele ok soki mabe ezali benga biso toya kuna koyaka awa te merci papa akobenga soki te maladi mabe okola nzoto ezenya na kolongo
onchoka boloti lolangolo pita banki ndengakutina banki tetoke mama ndako eza mokusa ya kolia mbongo tokolia na gelasi te gelasi biso basimbela biso na banki toza na posa ya mwa 10 tokei kuna bapesi biso chaque jour tondokenda kozongolaka 10 wana tokomi koyekola gelasi sika ifo banki esimbela biso sikoyo nga na yo nana toke biso mibale na banki kaka lelo oyo mama tolala na mwa ata na ndako sango kolala makanisi moso ebotamaka mama yo simbi ndambo ngai nesimbi ndambo tokei na banki omoni te ngai na yo moto aza na confiance aza te kasi yango okaka na confiance te yo simba eteni na yo yo simba eteni ya motu totambolaka boye soni yango eza nini ntango kodia papa soni ezalaki ya kotika mbongo na banki te mpo ezo nde soni bazomona te yo oza na gelasi wana okomi kobema ngai na mbongo lelo kutuko so mbongo wana epesami te soi-disant madame devos lelo nga na okende te ozaa koganga na ndako na nga nini yo tokoza koteka biloko nga abengaka yo mama pardonobenganga te bo biloko na ekota nalukaka yo omoni ezanala bezo mbongo na nga epose tutika biloko apamba wana biloko enzuluka pamba ozawapi so omoni moto aza biloko apamba boni boyoko okopesanga mbongo nanga si mbongo apamba ni wanango masimo te masimo ni anambaikende je m'en fous ya mobile na je m'en fous asa mbona $100 nsima nde maki boni boyoko nga na omoni nga neza boye naa na famille pauvre atika apesanga mbongo atika papa natapuna te so bapesanga mbongo na bimi na kei nga neni etula ndo moni nga vraimen boye nakotula eboni boye kopesa mbongo na nsima nde nakende banyonga ba 2000 ba 3000 ba 4000 donc na mosusu kutu ayaki kutu awa donc mais nazo comprendre nga ye kutu akenda nga leyo na okei te nga na olala en tout cas otielanga munga papa s'il vous plaît je te connais pas etalinga te même si mobali na yo nakokita ngongo te parce que yo banaye mabe sila oumela mbongo nanga papa vraiment s'il vous plaît papa naza ba respect bele envers yo s'il vous plaît bilamba na ngai basapati na ngai basaki na ngai ya mwasi na banyongo ya bilamba bachaussure nyonso esali ba 5000 donc abanyongo ya bato ata misatu me nga na okamba Sila, c'est quoi? camarade no wapi kosila loba vecteur mbai no yo aza futa onyongo na nsima ndiana akende ko yana biso na famille pauvre mwasi na yo sila azwaki basaki nanga basapati nanga babijou je m'en fous ya 500 $. Moi je t'ai pas posé la question, ok? La paye ça $300 en espèces sila c'est pas que yo senga nga $300 au sombaka. Tu t'adresses à moi, je t'ai posé une question, réponds. Parce que akatinga yango na loba ndenge zana a devoir nga $4000 papa faut pesa 4000 atayumo 4000 les épées non voyez ndé Karine il va faire biloko pas de vous là yo si là le pas vérité on va toucher à combien pour la divorce on reçoit ba négocier ba $3000 $4000 et ben non ndeni mais si là explique-moi. Vieux, je me rappelle encore, c'est rappelé ça on mêlé une carte il y a $300 mais bon et puis unité. Si grand frère n'a constaté et puis ma sœur avant ya tanti moi auto ya kuta kine ko zolene ba policier avant nyonga tanti nyona ba so ba $3500 comme ça kutunga na bombi ke azate akizwa ba abisinga akizwa ba policier gani libanda kuna mais de ce que so ba nyonga solo hein mais est-ce que on a sombela usko chango chaque voyage na zo na ma valise mobimba bilamba siko chango wa finalement kutu vie bamaka mususu ko na no bola ngolo ba pona boya kina panza libana bino obi mbongo tindela $2500 pour supporter matanga na kina ko vérifier grand frère de vous ba kufela na bango tout mutu te et puis mbongo tindela ngai na futa na institut kuna ya Minerval na zo elo côté vie ngai na koma mania na komo petit baba chico dans le château pour apesa nga $200 pardon bosi ya bosi sanga na kende bombo expliquer bino ba longue histoire so journal ni bombo ça sila on la soke na matoi ngezani hein nalobi ya oyeba te hein kolukatela landa yo kolukatela landa yaka malebe sila kolukatela landa yaka viens me donner na munoko kana na maloba na obeta te na esenga bete na bi yaka yaka yo na malebe
Nabi yaka mona malemi yaka. Sila Nabi yaka. Ozokima. 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 Non, Kiwana. Mondela. Non, Kiwana. Kiwana. Maman. S'il te plaît, maman, la vie que tu as un problème, pendant un minute au Landais. Landais parce que moi je connais absolument rien. Ça c'est une sorcière, moi, sur. Papa, on a Landais nulle part, on a résidence. Donc on est là. On a bien un minute, à ça sous moi, ça n'a pas Bengani. Moi je ne sais pas, on a bien dans moi, non pas, on a dit qu'on a des résidences. Ouais, Bengana Sentinelle, Bengana Sentinelle. Ah ça, mais ça c'est quoi ça? Benga papa, on a pas dit pauvre si là, non, il y a ça. Mon bain nous allé à toi. Comment on va ça là? Nous avons quand on fait ça. Ah, tu vas faire les Benga papa là, si là non, qu'est-ce que tu connais à d'ailleurs que moi et ma famille va dans la simane ba kokota si la songa moni bobo tu as des problèmes avec moi le bani ka longa musala c'est pas mais c'est quoi ça Karine vous êtes soni yo ko ka to lobate na lobani na ti soni nde na zaboye lobani si la pesa mbongo Bonne bonne ngana bana si la pesa mbongo na ngai lokwa yo bongo singa makamna nga nyonso toki toki ngana wana toki kasi na lukilo mo na oti Sila. Sila na futi mo na ngana okima. Okay. Aussi nous avons sapato pour ça non ça. Ça pantalon. Et bon ça pantalon au look. Sila. Tu peux nous la chemise. Bonne bonne. Balé non nous quand on est là. Ya nous la ngana. ngai Bila boy. Nanti segitu min harus salah kamu. Tolak saya.
Problème sérieux en tout cas. Na comprendre te moi si nangi loko salinga lelo na habité sur na ko comme bien bigasenga na comportement moi si. Ku se pas na chaka mbongo na kitala mbongo ezati. Ndako na bino. Na moni mbongo te. Entre temps na kangi moi si nanga na mbongo. Donc c'est que moi si nangai abomba mbongo na ndako ngala yebite kuze. Monsieur Bongo tu une explication te mbongo na utu. Kuze tu ne la ngai pas. Azon saka mbongo na minga pe na kangi ye. Na kangi mbongo na ye. Moi je tika na mbongo. Do yo kangi ye, ye pa kangi yo. Minga na moni ye na mbongo azon mbongo wapi? Moi si mbima alamba kate, na salaire na mona kate. Ka ko lela banzala. Mbongo asala ka musala na pesa ba fait vernioso. Ay ata F ata li papo ya pambo. Na même big style pambo na na yelanga style te. Kuze tulela nga. Tulela nga kuze. Yakumuni ngaso na uti musala. Na milela kakuna. Na mileli na tonde na meli. Leno ya j'ai fait semblant net likambozata. Même la fois c'est compliqué de olium de otiki ya mbongo mais on milele leno kuna boss ko bala manana. Ala magate. Ala mbe tulela nga. Na 2000 bon. nasoni nazoyeba te na obanda oloba no ndeni santé naza eza soni papa bazobeta porte kuna eloba no makambo so eza ya koloba te vraiment makambo so eza ya koloba te nayebi te pasi ya libala ngo nakota pa dadi papa nazoyeba te motu na makolo mbongo na ngai apermetanga nasala mosala mbongo na ngai nasalaka mosala yo yibi nga mbongo na ngai nakoloba te mbongo nini nayibi yo mbongo na ngai kia mbongo na ngai mpe kia yo ozalaka na mbongo na ndako mbongo nasalaka pamba nasalaka te bade mbongo mpe ya na kiti yo mpe mbongo na mai na valise bimisa ya ngai yo mpe bimisa ya ngai non cousin yo mbongo ozwa yango wana mbongo wana nasalaka te dadi nasalaka te yo mpe nasala ekasiko bimisa ya ngai bana nakobimisa moma lukengo linga babimisa mbongo te kaka kolamba nga mona kufaka nzala na debu ya kolia boni boyeko lukengo obimisaka mbongo te ka oliaka ya mobali mosala mobali nini yango mpenza to pa de fausse mosa yo eza lokola yo banda kosenga asila bambongo esalaka te omesala moshe toke mosika te
yo zwa mbongo ya mama zongisa mama zwa mpe mbongo ya papa zongisa bosala gérance d'ensemble c'est-à-dire na moke ozozwa na moke epe azozwa bozosangisa oyeba kosala mwanda mpe bozotia na banque epuis likambo kobombaka mbongo na ndako moshe babangi kuna ebele moshe yo kozwa kaka mbongo tiaka na sa ya kisi moshe zwa mbongo tia na banque lakisa mama mama mpe lakisa mama boza na transparence akata ya liboto bomonake nzambe epa bapamba ebele meso na mio ekende meso bokomosala bakashkash tanto yo olia na malewa na nzela tanto ye mpe akei na mosala kuna azolamba te finalement ozomona te ke ozose détruire bilimo boyokana bokende bozwa mbongo bosangisa kosala programme ensemble omonaki nzambe bapambola bino mpe miso na bino ekende liboso oyo bosala je ya kashkash na libala je ya kashkash ezalaka mabe tisatana bakotela bino boye moko mosusu omona boye epesa bino na ndenge mobilo merci vraiment carré bien bobunda te yo zwaka oyo ali oza nango opesi j'ai confiance mobundu te zwaka ya mama pesaka ya mama te ya mama eza ebele koleka yo komina te